Voilà, bonjour, bonsoir, Balandignon, soit des shows Denar TV, merci Naba o Balandi des shows Denar TV. Tu es tous sur la dessus ensemble, kakande to partageara na bino papa, maman, Simba, Nabokepi. Na eto lobela la RDC, mboka na biso, totala etani ni mboka e kominango. L'état de notre pays, la RDC, ezopesa mawa passe. Na soni ya, mais avant tout les cas détail, topé analyse na biso, tozangite kopesa bambote na Balandignon, soit des shows Denar TV. Nzambalo la bate la biso, tokuta na rato solo la ekusala bien, to les cas analyse na biso. Yana na des images na zo la Xabino, mboka na biso e baby, mboka ezokende les plus en plus dans les chaos. Les plus en plus dans les chaos. Na ebite RDC oyo. Ah nzambe, est-ce que mboko pende kiko bongara lokola ata ndenge ba Brazzaville wana ezali? Oui, na ebi ke Brazzaville peza na ba problème nango, mais to koma ata mwa muke lokola Brazzaville. Tozalaka bien koleka Brazzaville à l'époque na yebi. Est-ce que mboko ekoki kokoma ata lokola Angola? Oui, tozalaka pe bien kala koleka Angola. Hein? Na ba vie infrastructure tu ebi kezalaka na ngobie ba infrastructure ya Kinshasa ele kaka Angola, mais lelo soko tali Angola infrastructure ya Angola eleki ya RDC. Yo atoko boya mengana yebisu eza bongo o eza mboka na biso eza Congo ngape na Congolais, mais mboka ezokufa tondima. Est-ce que nzamba oki kosunga biso mboko ekoma ata lokola Afrique du Sud? Est-ce que mboko nzamba oki kosunga ekoma ata lokola Zambie, lokola Zimbabwe? C'est ça. Yaya mboka ezokende de plus en plus dans les chaos. Mboka ezokende kufa. Infrastructure zéro. Mais na kolinga avant toloba na laksayo ba image omona makamni nezo salama. Toko banda liboso na problème ya RDC Kinshasa. To bandi na Kinshasa, ville capitale ya RDC. Tala mambo ezo salama. Yaya mboka ezo continue ko kata na tous les jours. To ebite. Les sous-monines tosali oyo mboka ezo kata na boye. Tala batu ndenge batikali libanda banda ko ekei okolala wapi soki ndaku no ekoyi na Kinshasa ya lelo. Ndaku na bino echoli, tala ndaku wa munene boye echoli, ya bolala wapi okokende pa nani. Tolanda image à Kinshasa. Voilà, nous sommes ici à ce qui était dans le temps kilomètre 7 et ça c'est le tronçon université de Kinshasa, mission catholique Mwenza. Voilà ce qui est de la route. Donc vous voyez toutes les maisons qui disparaissent, il n'y a plus rien. Et les ravins ne fait que monter. Et en réalité, nous demandons qu'est-ce qui se passe. Toutes les images et les vidéos qui sont postées sur les réseaux sociaux, nous demandons si les autorités voient ces images pour se rendre compte de la gravité de la situation. Il y a des gens qui ont perdu des maisons, des gens qui ont perdu des vies à cause de ces ravins. Et il est temps qu'on fasse quelque chose. On croit que la responsabilité d'un gouvernement, c'est de prendre soin de sa population. Voilà la situation et comment les gens doivent traverser les trous pour aller de l'autre côté, doivent entrer dans ces ravins et pour passer. Donc voilà la situation de la population de Kimwenza, Kindele et quartier Kimbondo. C'est ça la situation. Et ça, c'est qui était la route tronçon université de Kinshasa qui Mwenza. Voilà, donc esali mawapas na soni wana tozana ki Mwenza. Yaya tala ndenge mboka eza comment na kobenga mo. Érosion partout. Nani akoki kobongisa mboko oyo? Mais tout le monde a ba tapage mbongo. Oyo azoli akuna je ne sais pas na restaurant avec qui oyo koto yo bazokata azokende ukabaka mbongo partout oyo koto azokende ukabaka mbongo yaya mbongo mboka na biso poto zwango ifoto zela bakabela biso
mbongo eza ya mboka po bakonzi ya mboka gouvernement ezwi mbongo wana etongi banzela etie ba tracé etie je ne sais pas comment ekangi ba mabulu wana nyonso babongiseli biso mboka il faut tozela bango bayeka kokabela biso kaka na ba video nde tozomona bango lelo anniversaire lobi anniversaire lelo ake kolia soki mipanzi kuna oyo mususu ye azokabola ba mousse oyo mususu azokabola ba sac ya loso oyo mususu azopesa ba 1000 francs oyo mususu azopesa ba 2000 francs po bato babima na marche des shows ameno memboko yo nayebi te soki kobongaka lisusu kaka ndenge ye moko André Kimbuta pe moyibi mususu alobi mboko na ndimi te kobonga André Kimbuta abwaka mabanga na se na tongo aye po babongisa nzela mabanga nyonso population bamemi nzala ya population enfamé bamema bamwelon tout André Kimbuta ya penda boye atali kote babwaka ye mabanga libanga moko eza te André Kimbuta gangi moko abi mboko ekobonga isusu te mais oui peuple enfamé yaya tozana nzala ya blague te na mboko tala sko na nzala na pasi ya boye mboke panzana ba ravin partout ba érosion partout mboke zo pasuka mbongo mboka nzele kenda kezate kotoyo FCC azui par naye azokabula na batu naye kotoyo cash azui par naye azokabula na batu ne lobiso ke yindi FCC bakena bango cash pe bakena bango tala etamboka ezotikala tala etamboka ezotikala memboka ngo soit disait tonda diamant or na cuivre na biloko nyonso toyebi ezobimisa je ne sais pas ba cobalt ou ezosala banini soki ba appareil électronique mais biloko wana nyonso toyokaka na matoi mais tala côté mboka ngo ezali mbongo nyonso eza kaka ba individu mbongo nyonso ya mboka ba individu nde bazui des individus cash na FCC bazui mbongo ba okabola oya lobi yozwaka koto ya Lubumbashi ngana zozwaka koto ya Este population atikali ndengo wana tala eta ya mboka tala population kota atikali lobika soki babilo na bangwane epanzani kashi akimi FCC akimi biso totikali kaka boye tala oh la la tolanda na nzela ya province tomona pe kuna makambo nini ezoleka tolanda esali mawa pasi na soni soda ye moko alobi esali ye mawa soda ye moko azolela pona mboka na ye soda wana ngate ngana opeso ka detail na maloba soda po soki ngana lobi yo lingaka pe toloba vérité te
soda mutalobi nazo selo analyse na maloba ya soda. Soda yo kimawa. Na tuni boy, o ezali ba pirogue, ezo naviguer na ba rivière, to eza ba camion o roula kasi route. C'est juste une question. Eza ba pirogue, ezo naviguer sur rivière ou bien eza ba camion o esengeli et rouler sur route ou sur macadam. Mais ya, tala ba camion ndenge zo flotter likolo ya mai, tala camion ndenge zo naviguer. Camion et roulaka. Mais na RDC, camions ont navigué sur l'eau. Les camions qui naviguent sur l'eau en RDC. Mais c'est horrible. Et quelle province? Province de Kassai. Oui, c'est la province de Kassai, Mbujimai. Côté diamant, il y a RDC Zobima. Mbujimai. Et à l'heure actuelle, nous avons un président du même province. De même province du Kassai. Yatika toloba, yo lingara toloba te. So ipe tolobi, yo zomona ka mabe. Yo lingito machemo, na bandeli na lobi boy. Nous avons aussi un président du Kassai au pouvoir. Mais ça c'est sa province. C'est sa province, le Kassai. Sa province du Kassai. Mais tala mamboye sala makuna. Bon, ce n'est pas sa faute parce que yepeta ngwaye akuti ngo en état oyo. Bon, toke na bongo po yo sepela. Tout qui est dans le bon pour ce que le vérité na communauté na pays ya RDC yo soko eka ko lo mambo eza vérité niveau ba ko telemela yo niveau ba ko finga sauf que eloko to lo banakati awa côté diamant ezo bimande awa ndenge soda lobi na on lo bandenge soda lobi mais yo yo kamabe parce que na RDC ces derniers temps toujours comprendre te mitwa ba tumususu eke libanda so ezaki province ya Équateur ingeza na problème te. Kuna to lobela Kinshasa eza na problème te mais le quoi to toucher Mbujimai awa nde côté problème ezo bandao. Donc awa to koloba c'est-à-dire batumayele longwe. Batumayele longwe tozolo ba mambo eza normal pour na biso tout. Mais au mona groupe de gens karabo ba comprendre raté. Ce qui te lobi na Kinshasa nde na oti kolobe sali problème te toucher pe mutu te c'est notre pays. Bon, te comprendre. Ce qui te loba ki to loba keza na Kisangani et nga na problème te Lubumba eza na problème te mais le quoi to loba Kasai yo koyoka mabe. Na ebite to komi wapi foma mboke bébé tribalisme et panzi biso. Atozolo ba likambu na ndenga bien tribalisme vandi na mitema batu la haine. La haine. Ya au province ya Mbujimai. Côté diamant ezali diamant nde ozomona mituka na eleka na kati wana bakolia diamant ezanga te diamant dimelanga ezanga te diamant yo kasi mituka na ekufaka na pamba ndenge edinda na bamai diamant mais tala côté diamant ezouta tala côté diamant ezouta tala pays yango tala province yango côté diamant oezotonga monde entier l'Amérique l'Europe l'Océanie comme partout Asie comme vous connaissez. Mais tala côté diamant wezo uta yango yo. Tala état ya mboka, tala état de route. Tala état ya population. Non yaya, mboke kei, mboke zo kende de plus en plus dans les chaos. Congolais ateka mboka na yeye moko. Nyoso wana ezani des individus. Kaka des groupes de gens. Bobenga ngo cash soki na FCC yango wana te. Bango bakangi mboka wana mutu na mintu azo piller. Soki kaka yindi bapanzani. Pakena bango. Souci ezate parce que nani on sala boy congolais allez atole la mboka na biso nani on panza mboka congolais parce que to kelela pa nani to kolela pa nani okosambela nzambe yo moko zo panza ndako yo lala ka mo sambela nzamba ya otongelo ndako te ndako ya yo ezo zanga tol olo somba tol otia osambela nzamba ya kochelo tol mais c'est la confusion ndoto ababa ndoto ababa Congolais asambelaka ndako penda ngo ezochola na mai ndengo mona boyemboka na bino ekufa me bino bofuka mi bo sambela yo lingi nzamba ya kotimola banzela wana cha gudon po bandoleka te nzamba pesa bino mayele apesi bino bomengo me bosalela ngo mais entre bino la trahison entre bino la haine entre bino il y a pas l'amour bokotika la bongo c'est ça le problème tokotika la na passion yango tokomi biso tout ba étranger quelque part bangunde pona makambo Pona makambo mboka ya bino moko bozwa ngona maboko na bino boke ko sala ba négociation boke ko yoka na ba makambo ezangi mutuna makolo tala siko etamboke zotikala nani akobongisa oya zobongisa ba kolina yesoke yindi akokima o pa zobongisa oya yesoke yindi akokima
azozwa diamant na ye azotinda na Belgique babomba o pa azozwa diamant na ye azopesa ba américain babomba o azobomba mbongo na ye na Belgique o pa azobomba mbongo na ye na États-Unis d'Amérique soki eyindi bapanzani. C'est ça. Donc voilà où tu es le bango wana mboka na biso e baby eloko ezalaka suscité. Merci beaucoup to ceux qui wana partagé, aimez, commentez votre émission ezalaki abino humble serviteur, l'homme de bonne foi zala branché ba émission ezakoya. Et sa réponse